Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kakandenge ngana bino toso la kamikolo nyonso émission na biso. Nous voulons savoir. Émission moko oyo. Écoute, et partout, émission nous voulons savoir. Nalobato, nalobate, nakoloba pona bino. Botinda kingana loba. Aïe, namo inangai. Bakomisa ngamo. Kuselo kola seke ya mwana deza bandeko. Kasi, et pasola la bango ye champion local. Nalobi ke na sima ya kamera na zakina nani. Nani? Na Brenda. Ah, donc mingi avant la émission on dit que ça va beauté à tout na pesi beauté est-ce qu'il y a phénomène homoi Fallon la fille à maman et puis na bandi ko pesa beauté na pesi vraiment mingi veut prospérer na veut prospérer moi dans la sa tongo ton na lobi veut prospérer moi dans la sa tongo na bi tel père telle fille tel pays telle fille Chanel Bakini nasima ko Chanel Bakini na lobi mbala moko Verikito la mokonzi pena lobi boye aïe edi engende la gazelle papa social na posete bongo kugende koloba mbango mama Nicole Kanda BCDC Ekiti Banque Franc Congolais eloko pamba pe na lobi Brina Telonzoka venangai président moko oyo asungaka MKDJ champion africain président le foudou pe na lobi papindo ngale voyant choix exaté nasuki na papindo ngale voyant choix exaté kasi na loba boyi na lobi boyi yemoko académique pasteur Jamba Omambo na académie nini université méthodiste John Wesley kasi na lobi ya solo na bandi émission na kuboka mabanga mususu nasima lelo na kiwa pina kitaki ti na mabele toujours yanga bana beke ngaba doit changer mais na ki koluka muto bino koluka kaluka bobeke o akenda wato akota mpande nyo asalani nyo na koluka ye nani wana babi ba père na biso ya kala o batika biso déjà na mukili ya Kongo pona makambo ya catch kasi babi tango mwana atiki papa tiki la kape mwana mais donc ka bango bakoma ebele osaka na tele ote ba vérité ce qui est aïe to yeti na ikoluka zombie yaniki est-ce que ça zombie yaniki ya solo to iza zombie yaniki oyo wana bino boyebi bazaka pe bela wa to éviter to retourner na to koloka bote zombie yaniki bote makasi obinga donc ça to ba zombie yaniki na donc ça père moko boye mais trop jeune ndenge ni santé te santé kimia santé pena kitoko penza dans zombie yanika pena calme à l'aise penza zali dans minga kolobeleza te pena dans kimia zali zombie yaniki to beto ni somoke yumoko eto ke ni mbango pona tozana ngonga mingi te to tuna yumoko lelo oza zombie yaniki malgré na âge oyo yumoko zombie zombie et ça encore bien bon ego sala ngai bien parce que moto yo atika zombie yaniki po azala pena boye abaki tina ezali pona agité eza pona elengete parce que na banyongo muke là na bandi kokola na zalaki na yango ko dunga na moni na koli na yango yango pene kubi elati pena ba année oyo eleke belé na yo zombie yaniki ti le na moni ke si ki ozalaki na ba jiko ba 11 de 11 tie belé ndaki ndoke bani âge 6 ans je crois 6 ans 6 ans kibondo kinanga bandi 6 ans 6 ans penza koto pena yanika bandi profondeur makambo tali kindoki donc tozalaki mingi te de yimoko biko banda kindoki oui maintenant âge wana lek papa na ngazo prochenga azo laksanga do talisanga mwana na ngata tala boy donc ezalaki tan wana bakacha balaki belete bakacha balaki belete ba oyo bakacha mais omoni eloko msio na koloba na yo omoni bakacha olo bakomi belé bazoloba n'époque zombie patra te ba bango te n'époque zombie patra la ro tambola na petit yannick pona tana ba benga na petit yannick petit yannick oui mais ngande mukolo buda soki ba tout buda yo se mona ka wana bazo posa ngande na pesi bango posa ki buda po ki buda e utini maboko zombie yannick
zombi ya niki laka bandiki buda mutu mota laka buda bona yebaka buda tolaka mibale na ba tawana petit héritier zombi ya niki nana ko buda te mais na temps ba ngaka ka petit héritier zaka buda ya nani prof Simis donc papa na yende auti na Kayemba chikapa bimini kisasa papa na ngala oikete kachaka moko auti musika ko ina kinana mwana mo ba osaba bikamusi ebele kamusi mwana papa avandi a créer bigete ngape na mwana nga mwana oyo amesada na makambo oyo donc funa zane na proche ba me rosana mo loko mo bombe na mwana wana donc kote makambo ka histoire ki bude bandi donc petit Yannick petit héritier babuda oya lelo comme lokola donc na ebité so na kola bandenge nini baza bwenda bo buda baza na buda yebisa na no en tout cas boki voilà abetika mwani moi petit historique abandaki kindokine na 6 ans et puis ba premier buda c'est vrai nga batawa na dai ba dobenga petit héritier to ba mwana mbobu kibo ya bunda ka kumba ka dikoleta ko tebi Yannick mwana zombi pas de mo batambola naye amataka na terrain to ba bana mikete à part wana basana Hollande ba kachela sa Mkongo zombi Yannick to beta bisuli solo moke papa na yo zombi padre akufu po bi bato aluka kayo na osala émission oyo pona ko yesa ke oza awa ya Kinshasa et puis to osala émission mususu sima tu beta solo papa na akufu donc akufi azala kana ekeko moko oyo avec un mystique bande ko benga ye c'est qui encore le nom Maman Ndanga, je crois bien, si je me rappelle bien. Asakana, Maman Ndanga zake kikomo, ngane ba ndombe la shimboki, ando misama misu, ando makila na munoko, biso so bato to mona zombi padre kala to yebi Maman Ndanga ndenga zalaki. Mais lelo zombi Yannick zombi donc kaka padre ya papa na wakufi obinyo bundi na kini sali ba succès belé olimwe. Olimwe na yo makayo lisusu. Batu na internet, batu na bapoto, Israël wa Congo, mwana Canada tongo, ayipsi ngobi, lukela na zombi Yannick so ina futa ta mbongo poke tiko tazali, lukela na lukie ye azali awa. Ye donc Israël wa Congo benga ndenge zalakaka. Donc après na simanango olimwe wana tukumu kakachero nga zombi Yannick. Bebi na mona ba zombi Yannick edele. Ba yape na babud na ba Maman Ndanga na bango. So nazo ebate omoni ata omtali zombi Yannick. Kotale bilongo so kotali oka otoma mama zombi pa. Ya kotali oka boy. So mutabi te pas de kufa so amonyo aba pas de okola te baka ndingo zalaki. Mais après la simasiko tozo biso tala premier ba zombi Yannick wana biso. Ta premier ya Maman Ndanga. Maman Ndanga. Tangu père kufi. Atika ki yango wapi? Omoni eloko lobi ya motuya omoni mingi oyo bazo salir kombo ya Maman Ndanga babi Maman Ndanga te babi bitsa Maman Ndanga te lelo bo sutu kelka kombo Maman Ndanga kacha mo bimai kuna Maman Ndanga auta kisoyi bandundu Maman Ndanga oui nyoso bakate kuma Maman Ndanga ngabe una kanga ngodi eza pasi ezali pasi bato bozo tamusa kombo Maman Ndanga ezali pasi bino bowela Maman Ndanga pona nini bowela ba misusu po Maman Ndanga za mouta oyo papa ye na ekoya aye na ekoya boyebi suksi na yete boyebi koto papa zwa yete boyebi koto da kota uta na ye boyebi te bo sutukele kaka na kin Maman Ndanga mais pona nini ye moko zombi patre ambassadeur de la paix ye moko la kazalaki en vie pona nini te bonde ko ganga Maman Ndanga do bozela ki sima mukongo na ye apo ko ganga Maman Ndanga botika biloko wana Maman Ndanga boyebi ete Maman Ndanga azali ngai moko zombi Yannick mwana papa yeyo na lobi na bino bato tu buganga na koma Maman Ndanga azali en plus c'est là mwana bato Maman Ndanga bozo wela Maman Ndanga mais Maman Ndanga azali do eloko ba yango mais oyo papa banda na ye liboso boyebi ete mais oui tozana ekeko oya biso tona ba kisi oya biso oyo biso to bandi ko kola na yango oui yewa yango wana tozana yango bango bayebi yango te
donc le basudukela kombo na bité so ba kombo so za la bango te ka maman ndanga bon na yebité mais biso ba kolondako biso ba kolondako nde to yebi makambo eza na kati ya ndako na biso to yebi ke oyo nde papa banda kisi na ye abandi kisi na ye abandi makambo nene keko oyo na oyo maman ndanga to koboya te ezelo ka papa eza pouvoir à papa ye na ye aye ko sanctionner baninga oyo abanana bango mais botika ko samsa kombo ya maman ndanga abujaka te maman ndanga atambolaka te e ko bana ndenge bo ya nanu bo jwa maman ndanga po maman ndanga bimaka te biso pona biso o to ayebaki zombi patra ayebaki zombi patra ndoki yaya ambassadeur de la paix po wana po bo comprendre donc source ya po wana bo tune dingwe edingwe nde mundo comprendre ba bino ke mais bino boganga maman ndanga bo tune edingwe po edingwe moko ketsa po wana te likolo loko o to lobela o maman ndanga edingwa ya combien de fois musika po zonga kokate bo siko bongo bino bokokoka po botano tete ya mutu lokolo edingwa kokite siko bino o bozo ko telema maman ndanga attention zombi ya nika na bakanda na bino bato botambusa kombo ya maman ndanga na linga mabe donc na kanda na bino koto bovandi koto bozali botalanga be boyokanga be bofongola pena matoi na sepel na bino te na pesi bino déjà donc boye bango déjà ke boye bango déjà voilà baye bango déjà ke mukoyo maman ndanga azali donc nga moko personne nazana bino na kati ya RDC na Kisasa donc oyo tu alukaka zombi ya niki amona zombi ya niki nga moko personne nazana bino na kati ya mboka na nga na RDC oyebi champion eloko mo aussi ko lobaki zombi ya niki abundaki asali succès ya bimi akei oui olobi bien pona nini zombi ya niki la bimaki moto wana o papa na tikelaki ye charge donc elakaki makasi donc libanda pe ya mboka bakome na kosenga nga bamona nga baboka oyo papa tambolaki donc bazali pe na posa bamona ke toyike zombi patra kufa mais atika mwana siko mwana ngo toyoka makambo na ye mais tokosala ndeni po tomona ye nga natambola lokola tabate natambola avec bévitation bato azobenga nga pe na bimi libanda nakeba Angola nakeba Cameroun Gabon na sisi batourna na nga tu bato babengelaki nga awa siko nazongi na kati ya mboka na nga nazongi donc kanda mais nayebi mpo na bango bango penza nde batambusi kombo na nga bamisusu soki baza miyibi bamisusu soki baza bafazer bamisusu soki baza banani zombi ya niki mwana zombi patra oyo ye moko aboti naturel mpo nga na naturel naza naturel mwana oyo papa aboti abimisi pe lelo naza envie nazosala mosala papa na nga tikelanga bokeba kotambusa kombo ya mama ndanga na mabe bokeba na kotambusa kombo ya zombi patra la mabe attention nga moko mwana ye naza na bino na kati ya mabele bazombi ya niki nayebi bino te bato tu bona ko zombi ya niki nayebi bino te zombi ya niki ye moko a personne mwana zombi patra oyo ya tika oyo ya bota nga moko yeyo naza na bino elongo Winye mapele maboko ya nzambe ye moko asana bino elongo donc nayebi te bino boteka mbanga o ngane na mama na ngangi loba lisusu loba lisusu soki omoni baba lekile mission te pour ba contredire c'est que baba tami donc zombi ya niki tout sur la loi sur le muke siko lelo otikali on dirait tant yo pe okende ba tournoi papa leki na yo zombi manga abande ko ma charge ngam na kisa mais après la temps to moni abongo na ko sambi ezaika ka akokia charge wana te to isani omoni kindoki oyo ya zombi patra ezalaki na famille kindoki ezalaki ya famille po ya biso ya koluka te pe bato mingi ba zombi patra bien te zombi patra alaki chef coutumier wana lokuta mabe ngape na comprendre ngo parce que na ba tant to bana mike to kindaka ba moko na point mokulu wana ba 2 heures okutaka zombi patra fandi moko na point ouais zombi patra auti chef coutumier alors bon cimetière wana eza ya makambo omoni kindoki ya zombi patra lekai makasi bande ko bangisa na bato ya kutaki ba wana kati ya musala ngo donc bakome pena ko donc kima ye donc wana monstre donc présence na ye ata bonde ko ganga so bo moni kaka ye boye
bokimi donc bokimi penza da bokimi omoni pona papa leki wana papa leki nanga wana papa leki nanga propre zombi mata zombi manga force ndelu na katikati wana zali mwana suka ya libumu papa na biso ye muta clôturer libumu papa na biso ye la kabandi kati nga zombi ya niki oyo nazoloba na bino lelo boyoka po oboyebi te boyoka bofungola matoyi l'air papa leki nanga wana abandi kati nga naza buda Zabuda, oui, il y a déjà quartier, papa de sa tchakai. Asa déjà quartier, mais nga na Zabuda, na simana ba umi bale. Mais lelo, papa le kinanga, ezali kamba charge, maman aussi ko bala bino. Ezali kamba charge. Donc à côté ko supporter charge wana te, papa le kinanga yi. Donc na ko bala ni aza pasteur te mais akoma mon nimbia. Atiki makambutu ya koma na ye na ngambu na ye akenda mais zombi ya niki azali kaka na kati ya famille wana po eza famille mais eko kende wapi eko la na lobi keza ya famille loko na lobi keza ya famille c'est keza ya biso donc papa kei papa leki akoki charge na ete atiki charge wana tumda okambango ndamoko zombi ya niki donc na charge wana kana za nango bato bota musa komba zombi ya niki na mabe attention donc ce qui na lebi attention pour na yoki bino na ndenge moko ya mabe bomeka nanu kopusana po naza dia na bino nazana bango bomeka nanu kopusana po na sepelisa bango na ye déjà m'appelle maboko ya nzambe na modifier ma question na ngai toki na face B zombi ya niki tout no moke parce que tu en as mingi te tu mettre le moke zombi ya niki relation na yo na quartier pour bien ka bougie rouge vini bougie rouge relation avec les amis bosura bien to o kanela ye parce que yepe atana maman ndanga champion ezali pasi omoni alobi yenda ko mukonzanga omoni eloko mona so loke maman ndanga banda mukolo na ye azwaye tchakota mabeli maman ndanga tikala ko bouger te maman ndanga tikala ko dépasser te azaka akoto batika ye koto azali omoni moya ko bakomba batezate mais bakache bon nebi maman ndanga zaka moko maman ndanga za moko bougie rouge azaka kache bon parce que nga nebi bougie rouge Nabi bougie rouge azana braza. Donc nabi bougie rouge azana braza oyo ngai na otiko saba tourna nanga na le libanda. Na otiko na braza wana bougie rouge. Bon, les rotés na bougie rouge na zo comprendre te. Donc faut me quand même ko expliquer nga bougie rouge ndenge nini po na zo comprendre te. Ba yebi yote. Donc maman na zo ngisela kono nango. Tout qui ne sait pas ya relation na mwana mwanzo linga la reine Shakira. Nalobi omoni biso awa lakini awa na comprendre que kati ya kin ndeza makambu na kati ya kin en tout cas pour Luka osala oyeba na kwa biso bazombi yani faut la recherche wana faut luko tuka ba tete mo oyebi ke wana edingwe wana kacha moko intel wana donc soko zo Luka de bato wana donc Luka wana mais ce qu'il faut que on ndinga bien faut qu'on a nenga bete ke olobaka na simana ye ya yo kaka me liboso na ko koloba te faut kolobaka omoni la reine Shakira ngala la reine Shakira na moni loko na koloba te po depuis nga na bandi 4 aninga na bandi 4 na ti lelo 2024 donc na 4 na niveau na nga na 4 na promotion na nga 4 na sali déjà belé na bandi kati moke tala age na tangeli yo kote na uti bon na age na komi nango bezato ko tangela nga ba kachele ko tangela nga ba kacheur be faut tangela nga ba promotion bon te oui na otanga bongo po anini bano bazolo ba minoko mo bezanga ti malema bon omoni malema a kacheur ningo totanga la reine Shakira ningo tanga malema a kacheur. Vous comprenez? Malema a yabi solo langa.
Malema ayebi solo nanga komba nanga na Malema ezala nde somo ezala ekezongi ba oyo bayebi melaka somo bato bayebi na kati ya municipal ya Matete la je crois ba 2009 2009 ngana Malema elaka somo bon ngana la reine Shakira na to simala te na to bundama te mais na yoka déjà ba kombo na tina tambola libanda mboka na yoka mwana mwasi mokala donc ezapela mabe komala lingaka moto yazo procher zalaka bien pour que baba qui ses allés qualité par qualité avant mamandanga mais baya ko changer lisusu kombo bakomi oyo wana donc obulu non sikoyo yo lelo vietikila ki bablo mais Viper Mukuma abike oncle patikele bablo sikoyo soki batio ma fa na Viper Mukuma bon nga pena pona nga zombi ya niki na sepeli mingi naza na posa na bango obingele na boye bon na posa na pona nini naza na posa na pona nini zombi ya niki a passé tamula e libanda mboka pour ngai nazali champion te na no champion mais na beta ba champion o lelo na yene sasa na ekuta bango bakomi ba champion donc ezo kamusanga ezo lekelanga nazo mona mais ba champion o zombi ya niki a beta mais lelo okuta boye o wana champion un tel champion mais ba champion on ebite soki ba soki ngo ndenge nini poko ba champion konga na ebia foza ba champion fo beta ngo la biso ba zombi ya niki c'est ça ba grata obeti biso mokile yebi biso zo kompa ba te abeta zombi ya niki ko mais ye champion ko diga ka champion bon ba titre ki champion ngo kaka batu na bango ba yebi champion nga zombi ya niki naza champion te mais na beta ba champion non c'est ça championnat na de loko mino zoloba nga pene na komi na kati ya kini awa boyebi ke zomi patra lai mutu monene zomi patra beta ba kache rebele peta koto na bela na kache mo tseli ko beta zomi patra atseli ko za sentir mais na lobi ke biso lek ba wana biso ke ezali kama mabele donc likama mabele wana eliwo banini donc pona biso wana nde to baka pona biso to na mai wana iba na cimetière eloko nini ezali tala kaka okati mai na sima nango cimetière donc siko ye zombi yango azaka na kati wana donc polongola mama ndanga okende ndenge ni po mama ndanga mo abima ezate poso bozwa ye okati bale akokati te soko bokende na cimetière akokende te siko kozwa ye wapi na rodi de personnes de katia na mwamba na zipe susu na changu relation na yo lelo na Magelor champion Magelor tout à makola la seconde de Mayandila Maluku cimetière ya tuna nzoto omoni bakatia ozotangela nga nayebi Magelor nayebi Magelor na bunne Magelor na 2011 na kati ya nazoloba ne Magelor ata lelo nyo bien ya zombi ya niki yeyo ayebi sango na nga na polino na maluku na mabele na ye na kati ya mabele na ye ayebi komba bika mwana wana tozwaka léger mais nzoka nde akubaki ya na kati bana ozonga léger mais ok makambo nde na kati ya nzoto ya mwana wana akubali ya na kati tobunda komama wana Magelor na 2011 toujours na maluku na polino na okomandimba na club ya Lumus président Mbote Koto Zali tobunda komana Magelor bon moninga na kacher moko boye balobaka ke mai babombela yango bolumu te Magelor ayebi solo nanga pe na biso Magelor abeta zombi ya niki te zombi ya niki ba beta Magelor te komana biso kenda quel conseil kenda nil na kati ya maluku donc ti lelo bato ebele ba comprendre pe phénomène na komba wana te mais Magelor zombi ya niki akendaki azali nga na yeka pona bino ba champion ba linga te mbongo na organiser komba Magelor na zombi ya na ye pona bango ba champion donc pour ça nanga pe zombi ya niki lokola papa na tika so sentir te zombi ya niki pe azwa sentir et ko sala bien toujours na chango baba batera lipasa yo kasi siko zaka lipasa base contre zombi ya niki
Ah, oyebi moi boluka makambo. Moi boluka makambo. Est-ce que le jour mususu na ko sepela oluki bakache wana utanga bakombo? Hein? Baya no fara o bana kutuna ba ke zombie yani kana za ndenge nini? Peso ko ninga balisola zombie yani ki wana bakache ko tuna bien. Faut benga ba dete balaka présent. Ba dete akala. Ozui ba dete kile. Ba temo makamwango. Lelo so tangani na komba lipasa za kacher. Zombie yani kaza kacher. Mais likola ringi boye ba temo bazala ba mona lipasa tikali ko beta zombie yani kata jour mon côté. Mais zombie yani ki abeta ba lipasa, beta ba lipasa. Donc lelo soki na oyoka likamna so do bakanda wana nde bakanda nazo zo wana epesa ngado obi na mo kwa posa na kimaka bambangu na yebi to so na sala ndeni. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe na lobate na koloba kasi na tuni président le fudu bozoka makambo ele kawa na tuni boy viens na Prosper Bakine viens gitola dans le bique la gazelle il dit engende la gazelle papa social à triomphe na komi oke na ko chité champion ni ke mais champion naza champion te nazo lugana na koma champion zumbia diki na sisi changu na kinde na katisi na wapi funa na lila kanangana tina yalala tuba peso maja yalala boy taba sango yoki yalala ta ozela ba voyage ba sangwana yoki yalala siko batemsuna yalala. Ah bon omoni makamba kati oyo kati ya compliqué oyebi champion lelo ndongo totanga bandi ba lipasa ba la reine Shakira ba tout ça notanga wana oui toi ba maître toi ba cacher ba yalala no tangi le 3 personnes mais ba yalala lotanga wana bon niveau no c'est ma aza cacher c'est ma casse aza cacher te omoni cacher o comme derrière ko zo titre a sous na set aza des éléments pour aza champion mais na ki champion ngo esa bundana no bianik eloko ngo peka na nelo ba yangwana donc eloko peka na tuna yangwana yalala bon je crois na ebité soka meka ta solo ya mungu pas zombie yanik bon na ebité donc la ebité na raisonner mutu pa ndalo bakino ngai nde vieta wa kufa alobika na kombo na ngai zombie ya bébé. Champion pour la nuit zombie ya bébé champion ya bébé aza zombie ti aza zombie ti zombie ya niki ngala nazo bunda kombo ya bébé te aza na catcheur kombo ya bébé zaka ya bébé donc atika ko koma zombie ti atika ko koma kotonga ya niki na vandi ya bébé atika jamais depuis jamais kombo na oyo na yebi ya bébé soki na otanga kombo ya zombie wana azomona yango sabotage c'est ça faut respecter ka kombo mninga yebi ya bébé na yebi kombo ni ya bébé oyo abimela kacher makambo na ya bébé mais na yebi la kombo ki zombie te là kota kombo ba zombie na kati ya RDC là kota kombo ba zombie à part ba oba kende ba oba tikalaki fotanga mingi otuni zombie ya nike otangi de kibambi dozo comprendre oui ba zombie oyo batu ba yebaki dozo comprendre ni bangwana ya bébé comme ya bébé sikoyo lokola ba zombie ba les zombies de kibambi na zombie ya niki c'est ba bruit siko bon oui olobi bien parce que de kibambi ngana to bunda te non to bunda te mais na to bunda na te na yo kaka li solo oui de kibambi champion d'Afrique tout ça mais na zombie yanik descendant zombie patra na bunda na de kibambi te mais na yebe na jour faut luka mais faut luka parce que na yebi na RDC zombie aleka moko donc oyo pena simba qui charge ya combat titre ya zombie partout Afrique Europe donc partout eleka ka papa botinga
ngamba na bakelo mungu na pilipili ko bake mwana nyoka abota ka nyoka mwana musegita abota musegita mwana likawa abota likawa izate ki yo za kino mwana temba moko pa okomi kuna ko pakola kude le longite po bo okomi ndo ils ont passé bota mandindo ki donc wana na teka commentaire na ziki mungeko tuna mwina mabele na yo na quartier na yo wana izana quartier moko asali tellement en plein le bandima surtout moye pe je crois au cap combo na asali tellement plaire mingi parce que oye ozo raisonner ni contre yi na tera combo na papa ina chance papa ina chance bisa mai obiki akandi mupanzi na bino parce que yo bino ne bakolo mboka oyo kuta déjà voisin déjà kangi mboka comme ça le mboka na so ozo bouleli ni bona champion champion minga kolobe zate oyebi bakamba kati suka likolo a ringi bakamba kati suka likolo a ringi mbisa mai yoka mbisa mai olotanga mbisa mai azelema aza très dangereux parce que auti na sama kola zombi patra auti na sama kola zombi patra bon pona koloba eza kati tomona ngo edinga bimisa Selemania edinga bimisa Selemania mais Selemania la yaki na moto na ye ne edinga komeka kokima edinga komeka kokima donc eza lokola ngana mbisa mai ndenge na ye boye ngana ye na lobe loko moko ngana ye ndepona nazwa titre na koma champion na tangi ba champion mbisa mai aza na titre buto tangi Vipère Mukuma aza na titre mais zombi yani ka na titre te c'est ça donc nazo ponyate ni tenga na souci na ngeza ba champion mbisa mai aza na mabele na ngana funa zombi yani ka na funa mais loko lipe ko zala pe bon bino bolukeli pe biso solution mbisa mai a chepe titre en jeu contre zombi yani ke zala bien et ça mais il faut ezala bongo parce que ceux qui na lobby kengai boyonga boy boy te nga te zombi yani babetaka te nyama ekila bon mais c'est que bazwa ngo na kukutea kana poisa il faut na poisa pesa misa ba message sénateur yoka message na yo champion pour mabele ni kama mabele webi nzembo zoyemba déjà oyo likama mabele sangwema est-ce que webi nzembo wana na bana koyemba ngo webi kana na zombi pas de la makuru to ke ne papa yoto pa pa pa